Non, mais c'est normal pour Nangaï personnellement. Je trouve que ça les kantimoko malamu. IDPS c'est un patrimoine moko national. IDPS c'est un parti moko ya histoire ya mboka na biso. L'IDPS c'est qu'on la diriger té na bata baso d'humeur, bato bazo ba ko se contrôler té bazo ba ko se maîtriser té. Aujourd'hui l'IDPS fait la diriger na bato baza molimo tranquille. O ba ko sala chantage na population té, o ba ko sala chantage na mokonza mboka té. Donc décision ba de l'IDPS bazui pour na départ à moi na mboka jama Kabound. Bravo. Et ça l'appelle sujet moko ya réveil et réveiller IDPS pour comprendre qu'il est grand temps pour la bango qu'on s'est organisé, qu'on s'est réorganisé au besoin de la manière que ces grands partis politiques de l'histoire et ça l'a quand même bien assis. Et puis nous remarquons depuis Makamba Kabound des bandits, IDPS ça a vraiment fruit insécurité makasi. Dans les métiers na Moamba, ba trouble air nyonso, ba toko bundaka, soi-disant ba Kabound, na ba tuna nanye bayente IDPS azana leader moko, ou ezali mokonza mboka chef de l'État qui est au pouvoir, et aussi au nom du pouvoir à Mokonza Mboka, si réellement on a IDPS basa discipliné, basa na kimia, basa na bomo moko, pour être Mokonza Mboka évidemment na écolo. Depuis la démocratie du Congo, tous on a besoin de kimia. Il ne faut pas que les partis politiques aient pouvoir et ils ramener des troubles, des désordres dans Mboka. Tous on a besoin de kimia dans Mboka pour que total nino ait priorité pour l'intérêt à Congo Mobimba. Poste wana ya premier vice-président de l'Assemblée nationale et ça quota. Il y a UDPS. Au sein de l'UDPS, nous trouvons beaucoup des hommes, des députés, Bassi, tout comme Ibali, au Bazama Ele, au Bazana Bolingwa Mboka, au Bazana l'essence du devoir, les lots et ça débat coûté. Ça veut dire qu'il faut que la place sur l'UDPS à récupérer, à Tchamoutoumoussos, ou à cause de la tranquille, ou à cause de la poser, à cause de dégager apport pour l'importance il y a bureau, pour bureau et quand on va plénière bien, pour l'intérêt à Mboka Mobimba. Pour nga selonga et pour nga esaneti salinga bien te parce que kotala lita mutu asalaki tango mulai toboite na kati ya libota makambo ezangaka te na kati ya libota makambo ezalaka kaka makambo nyonso basololaka parce balobaka soki mwana tumbi ndako bakokama te batie na ndako te makambo nyonso baranjaka pour nga selonde ya longwe pour nga na sepeli na ngote wana selonga parce que kotala lita mutu abundi panda tango mulai et ya kokoma na mama mobo mutu longwe marke mabe na ye parce que mutu no sa mokilawa azaka sembo parce que mutu azaka sembo azaka kanzambe mutu azaka ka mutu même nzamba zoloba na sotala na kacha mutu mabe tondi kacha na mutu mais nzamba boyo fanda katika cha mutu akefanda katika cha mutu wango kwa alobi mutu azama be nzamba akefanda katika cha mutu to sabatu to kopanda to sabatu na kacha batu mabe sanga kate mabe sanga na kacha batu ifete mabe zali baranja kaka ndel kamanga na senge pa na bango bakuikolongola même nenga balongoli ye akamboza kame bakokolongola ndengwana te akamunusu baranja kaka basololi ibota pe zongi normalement Jean-Marc Kabunda salama kamwebele na IDPS. Abunda a pouvoir à Félix Tshisekedi na makamso bunda makasi. Et c'est EPS biso sengo. Soli kamweza po ba fanda ba solo la ke basala makamso au sala wana to mona na ba musu ba télévision ba to ba zo ba tiko na ba onya tanya tezo sala biso bien te. Malamu ba beng saye ba solo la ba jama kamso na sa bandela msala na yi. Moto to cheli moto na IDPS ke akosa sala pe Félix moto mabete za Jean-Marc Kabunda. Ndenga démissionner zo sala biso passe a retirer parole na ye azonga na assemblée sala musala na normal. Et ba parti longolier. Parti longolier problème exact. To nous ki député moko ya PPRD à côté qui na union sacrée. Tant bolobe ke azamuto a PPRD bango bolobe ti aza député ya Congolais de base voter qui peut des mots voter qui était il peut avoir député à Congo qui sont des voter qui faut azonga ça les gens ça na biso mais carrément to ba longole be posa premier vice-président to ko sepela nangote wana to ko sepela nangote malanga mo makambo yose ko lega nango normal so ba longole bo ça to ibika ka lego to ko sala to ko lo bango bo ete to ibele ko to ko sala po makambo yose ke elega na kimia bon likanisho na pona ngana mona ngoza malamu eza malamu parce que na ndenge oya zalela ki mambo musazo sala koki sala ngote do basali bioka balongole baluka mutu oya koki na place wana bachai mais pona ngana moni place wana koki te basali bien balongole Jean-Marc Kabunda na ko ka place wana oui anoko ka place wana parce que biloko bandaki ko sala même na ba pays Afrique même ba pays ya libanda to mona oko sala yango te okita na nzela ko tobola ba chauffeur ba mituka ba pine ba nini
donc ba désordre on est bien été donc basali biko balongoli atika la député simple avant on a parlé du PPC tout on a oui ça malam ça mutaze compétence ko boko chai wana ponani bo tchaka mutu aza compétent wa bongi na muna poste wana mais pour nga na moni abongité atika la député simple qui a tcha désordre même na parti même na baninga donc ça pena malamuté ba tchaki ka par rapport à parti sotali na gouvernement le kaki liboso balongola ki na poste wana pour mona ki non akokité mais lokola bango baza batmo baza tribal nde bazongisa ki place wana et yango moni ke non la kisi penda ke non capacité na ya koki poste na tango moni bimina polele mane moni bimina polele donc pour nga atika la député simple atombola misapi na parlement ndenge baninga nyoso basalaka asime poste mon côté c'est normal parce que litio basala ya 22 soki 32 ans soki 22 ans yango basala biso le tele nde bazana ba kota rendre na bato bazo futa ba mabe bato basala bango et alors on va théâtre donc bazima en théâtre il est peut-être zima en théâtre ya parlement debout amemi yango tina ba institution et ça la biso elengité et ça la biso malamu te parce que comment se fait-il muta démissionner na Twitter ba déposer la candidature pour muta comme président pour premier vice-président assemblée na bureau il y a une commission électorale ba sala ba monter pour ba sala ba déposer on est élu au parlement on ne peut pas se réveiller le matin ou démissionner na tweet aller au pays aller tout monde bato ba sali ba tourner kuna ba président assemblée il dépend ba sala ba déclaration pour un message de tweet oyo pe koza ba pirater compte nae et koza pe sala mbongo mala bango zo ma institution te ba memango na ba mentir ba tweet ceux qui jamais kabunda lingalo moi il faut déposer des missions na bonne et forme dans l'Assemblée nationale pour respect d'abord il bureau parce que ça membre bureau et puis respect à ba député ba voter qui ça c'est un DD pour sur le plan politique tout ça on d'accord parce que ezali ko déstabiliser parti na bango moko tant bazo on la jamais kabunda o azaki secrétaire général a gérer parti tant aliwa ya papa Etienne Tshisekedi a géré parti comme si président commis président parti Félix Tshisekedi comme président parti a géré parti Tibake dans l'élection le président Félix a président de la République Mutabongo bako longola été le la papier hygiénique non seulement on pouvait les suspendre des fonctions mais qu'on radier mutu ko benga na mutu le la mutabomi mutu le mutayibi donc wali ça ba comportement malamu te na kusenga na IDPS faisant parti présidentiel ba mekape ko regarder bâtir na bango ba sala makambo de manière professionnelle moni baza parti amnene bako suspendre bako soit ko radier mutu ka bo benga ni mutu donc dans ce dit ba longola ko bata ba longolé na idéologie à IDPS or IDPS un grand parti les écoles de formation bako longola mutu mais bako zongisa mutu na kati nde bango ba bakaso ba longoli na ba fonction ba zongisi na fédération ba la Roussel moi bango ba longoli na ba fonction pe ba radier ko radier mutu eza malamu te pona bonne marche au senga bango ba sanga na ba zonga ba za l'ensemble pour que ba préparer l'électorat chef de l'État.